Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata vraiment bo sabone. Sambara goli mazabata bila koli kobo. Sambara goli mazabata MGTV. Sambara goli mazabata mami wanza. Yoga mami wanza. Dani Timanga, vrai no ko vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision. Balobi Lelo, Eza Yakoina Lelo, Ezali Opesi Mwambwa Boy, parce que l'émission d'aujourd'hui, d'analyse d'aujourd'hui, Eza vraiment Yakoina fidèle ami internaute. Allez-y comprendre comme ça, émission Lelo est en relais. Donc, Tozanga ina concert nanga Sylvie Bahati ya Ozana Nenga Libanda pour avoir une impression, il y a tout par rapport, il y a affaire au Ezali. Ndaku ya fali yangalema batumbi yango. Banani batumbi ndaku ya fali yangalema. Banani nde bazana sima ya affaire oyo. Sur ce, je ne pouvais pas commencer cette émission comme ça sans pourtant remercier la première de tout, le première dame, Maman Mami Wanza, depuis Orléans, et pourquoi pas de voir comme ça, Papa Misha Babi, les autres Boy. Les deux à moi, Makambouya, bien chaud. Nous avons monopolisé parole parce qu'il faut que personne nous relais et pas Sylvie Bahati na terrain. Et bon, Sylvie Rozongi c'est là pour continuer na bino gandeni nezalaka. Bon, ndenge nini ba golo baza ko répliquer, bon rappel ndenge nini ba wario baza ko lobela naku ya président na bango eziki. Est-ce que zaka kimute mamabe pour Fali Poupa azaki na président ya France? Est-ce que zaka pona yango tonini? Tu retrouves un kaka na kati n'a passé relais par Sylvie Bahati pour ça la bien. Sylvie, micro na yango wala. Merci Dani Timanga pour l'antenne. J'espère que Badeko baza déjà awa. Tous un point de vue à moko par rapport aux militants au baza non identifié ne ba saccager vraiment ndaku ya fali ndeko na biso za waria ko ede ko poussada pour na ko pesa impression na ye par rapport ya ba militants au bazali non identifié ne ba saccager ndaku ya fali poupa. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Kombo nani? Comment on a Kalash? Là c'est rappelé là. Kalash, j'espère osa parmi moko ya ba warrior donc bateau vraiment balela fali poupa bateau ba soutenir la musique ya fali poupa. Je crois au Ebi Makambo ezoleka par rapport à Fali Poupa, ndaku ya Fali Poupa eza saccagé na ba militants au bazaki non identifiés. Hein? Réaction en tant que warrior olobi nini? Bon, netinga na nelo ko lobate. Po bango ba zo ba de 1 de 2 ba tout mo be ka tinate mais fait moko ayake da lobby. Akoma da lobby. Otala wana siko yeba yeso sana bango nini so nini aba da IDPS to ebi na biso bango ba to IDPS ba ndeko msuba bio eza faire egola na tindi ba tuna ye ba golo ba ke ko buka ndeko afali ba ke ko zikisa ba biloko afali ouais bango tout basangala ba da IDPS na ba golo so ba golo mais heureusement pe ba kutika car moko mais chez biso wana pe ana ngo rien fait ebi ka ndingo justifier na bango ana ngo rien ba sali pe ka rien ba ko kate Barabana, nde basaka bana, no bazalaka bana. Souvent bando msuba lobi fali bato IDPS basiliki parce que non IDPS tena ba militant au baza non identifié basiliki babi pourquoi fali akoki ko kende ko kutana na Macron aussi longtemps Macron de azali ko favoriser guerre na est ya mboka na biso. Pour l'instant la bango tonga na kutana ba Macron bandeko bando msuba lobi ke ba militant au baza non identifié basiliki parce que fali pour pas kende ko kutana président France Emmanuel Macron yango nde sali ke ba militant na basilika ba ke ko buka ndako fali poupa baba avancer biso mundana France biso mundana Rwanda président de la République tonga kende kutana na président ba Rwanda ba wapi pourquoi pas baloba ba généraux na biso moya to bunda mais ka les même histoire comme ça ke kuna kelala na mboko boto ba bundisa biso
comprendre te balobe Nduleman. Est-ce qu'il y a soda? Il y a soda, tu es un musicien. Il y a 3 ans, on écoute un président, ça marque. Il était à côté de la président Missoussou. C'est qu'il y a une relation là. Bon, pour la bande de Kobabi, faire Golande à Tindi, Bagoloa, Bakeko Sakaje, Ndaku, ya Fali Poupa, Olobini en tant que warrior. Et ça, il y a un de Sali Bongomain. Ah, Sali Gaëlo, tu es dans un coma, tu es un moukier. Avec un moukier, tu es là loin. Merci beaucoup. Donc, au point de vue, comment ne remsou pas Ali, n'a pas soit warrior Togolia, Togolo, à quoi peut approcher de Kombote. Bonjour madame. Kombo Dani. Comment on a un artiste Charlie? Ah oui, Charlie, Oza warrior, Toza Goloa. Naza warrior toujours attaque. Oza warrior en tant que warrior, Likambo est comme le président, Nabino Tope, il donne Nabino Fali Poupa, bah militant mon bazar non identifié jusque là, Tozo bako identifié, bangote, soit bazar, bah combattant UDP, soit bazar bagoloa, Tozo bate, bah qui ko sakaje ndaku ya artiste et musicien Fali Poupa. Pourquoi? Parce que Fali Poupa a kende ko kuta na président en France, Emmanuel Macron, babi Emmanuel Macron yende a favoriser nani guerre na est mboka mso. Pourquoi Fali Poupa akoki ko kende kuna bakuta na bavanda bapesa na bambote yangwane salike ba sakaje vraiment ndaku ya Fali Poupa. Réaction na yo te Fali aza artiste, Fali aza ni soda ni muta IDPS, Fali artiste, tous les muto aza besoin na obengaye tel artiste fa tambola fa kuta na batunyos oya kuta ta relation ni aux États-Unis, aux France, tous les pays au Fali obengaye ta kuta ta muto tel artiste congolais présentaka 5e génération ça vient à Fali bani yem to sa ni mamde za la namboko bani eza na oketo batu ba ovandela etaka mwa mkiso la makamu ba mikolo bazana ba osa mamute omote za la keto mami ata ba buki fe na so na mbongo otongana ngo ya longo lote pona fe na biso ya longo ba ce soir siko bandeko musuba lobio eza faire Golande atindi ba golo ba kende ko buka ko panza nda kwa Fali ndezi biso ba warrior ngai na golo ate na za warrior na golo tinga fe na ngani aigle Fali banini va couleur banini jamais na kokota maman bete ya golo ngai Fali na ebi golo ate golo c'est non ne bango te biso c'est Fali nde bani kolo to ça toujours na ligne banini na se pena ve na nga soki nenga zo bua kataka baki 32 chansons et ça dans le marché na ba mikolo na ba paka banini ba koteka keto c'est que ve na biso mutuma bete ya maman ta ba buki na bango eza ngolote za ba se soir en tant que warrior pona yo tango ovanda ota likambongo ozomona pe likambwa nanya za simalango nanda sali vraiment que atinda batu bakende ko sakaje ndako ya Fali Poupa. Ah, pas de problème. Et à la Gaulois, et à Nani, à Bouki, ndaka fait na biso à côté ici makamwana bani tali bisoté. Bisoto so artiste, ata Bouki fait na son ndaka à 100 niveau et conseiller biso le lot. Fait na so tongala ndambongo bani. To ba se loko lo besika zanté. To bona so polémique ya ba warrior banani o ba Gaulois bani. Bisoto so warrior toujours hein, ta artiste toujours bani to lobela. Et ça ne peut pas se passer pour to moni par la vena se bukani na bandenge mobe. Ayi bagate bandenge mobe. Ya on a bibongo les 5 passes bani côté fait nanga ika pasa bambote belé nana kecho bafana maman na makosis bani ne lengi toujours. Merci beaucoup. Tozo continue toujours micro balader na biso par rapport ya ndenge ba militant non identifié ba sakaje ndaku ya artiste et musicien Fali Poupa. Je crois tozo point de vue ya bandeko moko na moni a beaucoup plus on dirait ça ka ba warrior hein. Ndeko msupa za warrior yepa ko poussa na ko pesa punde ko mbote maman. Andeko mekana ko pesa biso impression na yo par rapport na ndenge ba militant non identifié ba sakaje ndaku ya Fali Poupa. Ah bon, ngapena na comme c'est ngapena fort. Comme c'est ngapena fanega be moni vidéo ba publier na chomo na buki pala fait. On a pas de ce problème ni. N'habite so po nini ba buki pala ele ke na ngatisuko. Bande omsuba lobby Fali a commis traître. Comment se fait-il à kende ko kutana na président France Emmanuel Macron za sima ya Paul Kagame bangonde mo bazali ko sa ke ba congolais ba kufaka na est. Ba msupe ba lobby que non eza de faire Golande aza sima wana. Yo en tant que warrior problème vraiment au jichango comment nani ndaza sima ya ko sakaje nda kwa Fali Poupa. Bon information bien ensuite na ro kize mutu ne loko na suite na mona na information na mutu nga ya message ya ki ne ba tu ma parler na mona ki et c'est pele be na ngote po ya ro ozo sa mutu visima un pas de achali boso ko sinda kuna akade problème balandela na c'est pas information mais faire cela na ngoti bon biso dans so warrior
tozala na keto ya bato te to toloba mabe mpona bato te biso bato nyonso topesa nda mapambola na yaka bongo mais tolanda na information toyebana na nsima mama nyonso eleka elobi susi na biso tolanda na topesa information honnête biso toza information omona mpe makambo ekeki to poye moko ositi ekali. Merci beaucoup. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours qu'au point de vue comment par rapport à des militants non identifiés, saccagés, ndakuya artistes et musiciens, Fally Ipupa. Donc bande kobaza, c'est un point de vue d'abord parce que ça fait mal. Résidence il y a Fally Ipupa. Oh bison sotoyebi na route de Matadi na Binza, na commune Ngaliema, et ça qui vraiment saccagé, voire même véhicule néo ezaki na batumba kiango, ça fait vraiment mal. Yango a vraiment biso MJ télévision tokiti sur terrain pour kozwa interview bande na biso bazaba warrior bateka ana kapela na mo bende romso azali ape soko ekoloba la ndenge ndako Fally Ipupa bapanzi yango. Merci beaucoup, je m'appelle Dangola Misuni oye kapela o compagnie ngai Fally Ipupa avie na biso libanga abeti bango na bloqué et bloqué Pechuana wataye le roi sala ba minene mais ba finai kaka mais toujours tous ensemble kapela les abiso. C'est là on a ndaza sima wana nani vraiment tindi ba militant là ba kende ko saccager ndako Fally Ipupa. Fally Ipupa libanga bakoya parce que muto azana étoile ndoki azanga kata tangu yazo pesa ba makambo na ye azo présenter makambo étoile ndoki azanga ndene abeti ba boloke ba makambo etali mais ali banga kilo boyela ebele mais yé pas au laksaka qui a sa musique na bande omsubabi eza faire gola nda tindi ba golwa ba kene ko saccager nda kwa Fally Ipupa pona yo olobini. Non faire gola aza artiste hein aza musicien mais na ndenge ya makambo oto lololi faire gola yako chrétien Falita malgré tout ba bima ke longo mais Fally bima liboso na ye Fally bima liboso na ye tangu yazo nga kotsa kijalo oyo apese makambo na soto bengi masa na biso na ndeko mwalo mbangu taka la télé c'est le temps mwalo mbangu ndeko mama biso to yambio kitoko oyo eza kapela to sepeli makasi nde boye mais kochola ya Fally boboya Ferré. Merci beaucoup. Très chers internautes pour comprendre. Ah ouais, Eza Kapela donc au point de vue de comment par rapport à ndenge kwa Fally Ipupa ezali saccagé. D'abord supporter Eza nonga boy donc vraiment ba tête vraiment péta quand est passé la chose de l'île ça va pétage. Na moi ndeko nga bakisa moi liloba moko sala mala lombangu quoi. Bosiko oyo baya osakana ndako nepwani. Lukuni ezo sala bango bendenge nini. Boya sali banga lelo petit lobi mabende liwa. Na sepeka na momi oyo tout d'abord vrai chéri nano. Moi si kitoko pona yena makambo etali. Aza zoba te aza mayele ayende na makambo etali. Ferré amasa na biso me aboya ka Fally te Fally aza libanga. En tout cas, on a salué tous les bananes à Ngulu. Merci beaucoup. Ce que tu as dit, parce que Babi, faire Golande a tini vraiment Batunaye, Bagola, Baki Kosakache, Ndako Fally Ipupa. Bagola Bazate, Gola Bazate, voilà, tous continuer toujours. J'espère que Moni Bandi Rolapso Warrior, Ndeba Lobby pour Fally Ipupa. Et puis toi là, Ndeko Moko Aza Gaulois, tu remets qu'on point de vue par rapport à Ndenge Ndaku ya Fally Ipupa ezali saccagé Ndeko Mbote. Mbote madame. Oui papa, réaction na yo par rapport à Ndenge ba militant au bazali non identifié ba saccagé Ndaku Fally Ipupa. Bandeko Msubabi eza fait rigola nde atindi ba Gaulois bino ba Gaulois a fait rigola atindi ba dinga no ba Gaulois ba ki ko saccagé Ndaku ya Fally Ipupa. Réaction na yo en tant que Gaulois par rapport ya ba makambo nyonso ndenge bino. Est-ce que c'est là nous fait rigoler fait parce que Ferrigola c'est un artiste très important et très intelligent. Donc c'est quelqu'un qui se respecte. Donc alinga pena buzo baté s'engager battu qui no bukanda ko Fally par rapport à quoi parce que à s'intéresser à Fally té. Tu vois? Ndako Fally so babuki yango c'est dit na bakisi na kota ki po na kota bakisi Fally Ipupa. Fally Ipupa kota bakisi ko bo éviter tinda voilà ma preuve.
Ba preuve ezali ye moko alobaki a retourner stade. Stade na c'est pas facile pour na retourner ngo. Donc tina retourner ki ngo na vie ya bakiso ya kota. Donc moi bakisa na ba retour ya il paraît bomisi ba famille mo wana ba nini bato bakufi ne parlant de vengeance yende baki bakukinda kuna ye. Faire rigoler ta parce que c'est faire rigoler penser na eta. Donc bino ba gola boza bino innocent. Boza vraiment innocent. Si ko bande comme sous ba lobby ndako fali pupa ba buki yango ba panzi yango parce que fali pupa akende kokuta na président en France Emmanuel Macron aza sima Paul Kagame bango ne ba yali ko sala ke bande ko mso ba congolais ba kufa kuna na est. Est-ce que maman Macron parce que qui soit disant qu'il y a qui va benga par Macron. Parce qu'il y a biso ce que ba golo na 4 années parce que qui sont peut-être s'intéresser pour na yeti. S'intéresser pour la été parce que tu as visionnaire d'abord y était. Donc selon yo ndako fali pour parce que ça saccagé et ça dû ya bakisi na e wana selon yo. Voilà, c'est ça saccagé dit ya bakisi ya kota qui pour à retourner stade. C'est parce là ne bateau va kufa ki wana d'autres familles ba qui va revendiquer contre bateau na ba kufa qui parle. Voilà bande ko ba warrior bazolanda o mais kana ko lancer message et pas na bango par rapport à un message ça ko circuler rumeur circuler que bino ba golwa nde bo saccager ndaku ya fali pupa ba golwa bangwa bazotala o lobela. Bon moi li lobalanga ba warrior plutôt bangwa ba Holanda o lobela bangwa. Merci moi lobala muku César par rapport à ba warrior bazo ba ke non mambo se sami ba saccager na ndaku ya fali za pona ba golwa bien fait mutu a saccager na ba tu ba kende ba saccager pona ndaku ya fali non les affaires. Parce que faire une vision à penser qu'à la fallite. À boulot on a été parce que fallait d'abord à ça par rapport à musique à dans moi on a devant faire. Et à faire à bête à la musique qui on a fallu d'abord à attendre à faire na la TV. Donc par rapport à Mambu faire ça pendant moi la mouké ma casse. Il fallait à moi mouké par rapport à faire. Et à faire à bête d'abord nzembo oh ya frère congolais. On a fallu attendre à faire une Merci beaucoup Ndeko. Tu continues toujours micro balader na biso. Voilà, tu continues toujours cause de point de vue à Bandeko. Jitozu ya Bandeko na biso ba warrior sikope tozo sundeko moko aza golwa pona ka cause point de vue na ye par rapport ya makambo e komeli artiste et musicien fali pupa et ça vraiment pas si moninga atonginda kuna ye kitoko ale ba militant mo baza non identifié ba e ko saccager yango na ozo siko ndeko pe awa ape sa point de vue na ye par rapport na ndenge ndaku ya fali pupa eza saccager. Bonjour Ndeko. Bonjour maman na biso. Réaction na yo na ndenge bandeko o baza ba militant non identifié ba kei vraiment ko saccager ndaku ya fali pupa. Ah, réaction na ngande na roloba. Lelo ko salami yoko sabiso pe passe. Wa aza artiste na biso musicien. Ada mwana mboka mais na mabe o aye moko aye ami yebeli. Ne peut to ka pe mokile zolo bela. Mabeni o ya mi yebeli. Te ne mokile zolo bela. Mokine zolo bela azala boye. Ana kata ba politique na ninga ba sese adotambola boye wana etali ye moko wa azwa maele na ndenge ba vipe amonaka na nini na manda oyo lekaka ba ve na biso otokumisaka pe to bakomaka na bandenge yango ne be sukela bango ye pe azwa pe maele so mokili nezo baka pona bongo ye bazaka na idéologie wana seke ebimiseka na poasa kwa kima bombaka te siko bandeko musu ba warrior babi a faire rigolande aza sima ya makambo wana nyonso il paraît faire rigolande tinda ki baninga no bagolwa ba ke ko agenda kwa fali pupa moni bagolwa jamais po sotali bagolwa ne bazana bakipaka maron penate golwa azali muto yo azanini azane à l'aise asala vie na ye calme maron na ye elega na ngwa l'aise golwa aza muta politique te o mamobo ba polémique moko boye na lati boye na sali boye na salaki boye na embaki na boye bagola biloko na bazaka nango penate komona ya moto zaka toujours humble mais bango tu baza ba artiste na biso toko bwaka bango te mais mutu na mabe na yende wazotambola nango nde yemo pe ya kosuka nango nda tambola mabe fali pupa atambola mabe na sens ni mekana ko expliquer bandeko bazolanda yo te mutu wazotambola mabe ngana ko expliquer te mais pepe congolais ba omoni ba sanini
bakolobela pe bazomona bango bazomona na misu mabanga otambola ndeni na ndenga bakisi na ndenga politique to ndengeni zala so tambola na ndenge ya politique ya mabe peuple ka weza libanda pe emona yo kaka mutu azotambola na boye sipo tambola pe na ndenge moko boye peuple ka ndenge emona yo yango tobenaka bango matoyi bayebaka ndenge kotambolela po population oyo bazabe bakosa yango te bamonaka nyonso tu oyo elekaka atanga aza na yolo na moni te me mutu abandala amona yo na eloko ezoleka atambwisa yango lobi alekomi mutu ayolo mpe ayoki yango mutu mpe abanga moyo mpe ayoki yango siko yango makambo etambolaka bongo tozoyoka deja mabe deja eza boye toyebi te wana par rapport na vie na ye mais mpo na biso bagaulois biso baje wana bapolitique banini biso etali biso te biso pena pepele ya pepele po amamona biso toyebi yango kutu te toza pena pepele atotena bakini yango biso bagaulois tokangaka su te me akini eza ya biso po biso tobanda nde bakini oyo toyembisa bakini oyo tondimisa bafanatike na bakini oyo biso nde bagaulois po afanatike akoma otenga fanatike etel abandaka mpe bagaulois epa fere egola ye moko bayebaki daki yayi wana satellite après bandi kolandalanda boye na boye me tokipaka te tozaka humble bango bachange banosano te so nde nini watali bango. Merci beaucoup ndeko. Voilà toyaki a ezaki nga Sylvie Bahati nayaki na kapela awa pona kozwa interview ya bandeko na biso par rapport na ndenge ndaku ya artiste musicien Fally Ipupa ezali saccagé nazongisi antenne epai ya Dani Chimanga pona ko clôturer analyse populaire na biso ya lelo. Dani Chimanga antenne yangwana na maboko na yo. Voilà, merci Sylvie Bahati ya kozongisela nga lisusu micro pour esala nga très bien lisusu na kati ya plateau. Je crois, fidèle ami internaute, vous avez compris comment ba Wario, ba Gaulois, ba défendre nano affaire. Parce que affaire yo, to ba ne comprendre te, ba Wario ba lobi faire ego la, nde muntu atinda ki batu, ba kende ko tumba ndaku ya Fally ya ngaliema. Boyoki ndenge ba Gaulois ba répliquer. Boyoki pe ba Wario. Est-ce que c'est vrai? Eza batu ya IDPS ba combattant ndenge balobaki ke ba combattant mutu ba tumbina ku ya Fally. Est-ce que zaka mutema dikundu po Fally akutani na Macron? Mbote ya Fally na Macron esali batu moi toyebite. Est-ce que faire gola akoki kozala pe na temps ya kotina batu pona kokende ko massacrer to ko tumbanda ku ya Fally Ipupa? Fidèle ami internaute, dans ça, je ne pouvais pas continuer toujours cette émission comme ça, sans pourtant européen salut sous ma salutation, na maman Aline, ici, Bolongi, depuis Orléans, on a balobi, les 10 marches que ça y a dans la carte française, aux amoisies à l'Olengenini. Na France, on a ce qu'on a les véritables femmes, il faut pas y avoir Nali Pouta les 10. Oh, comme on a association monene oh esangisi ba mama d'avenir na ba mama bosembo na ba mama d'avenir ba sangisi ba obike Lady Max mutukuki m'avait reflété na ba mama onga na zalaka lesbienne ah place nous ezate al foyer ba ko kanga Neli Puta pour ça la moi bien. Avec 30 € ya pamba, 30 €. Et ça là on nini. 30 € yo sepeli na baninga. Au fete pe bien. Au sepeli lisusu. Les 10 max. Parce que ba maman boko sala yango les 10 max. Mais moi mke o ekokota ba ko sungala ngo pe ba ofele. Na ba femme veuve na ndenge ya ba Kinshasa. Siko yo soko s'appelle les véritables mamans. C'est que tokoye ba yo Jourouana. Donc, dans ça, je salue comme ça vice-présidente Maman Bosembo. N'appelle Bambote, Maman présidente Odette Mata, Bambote Lissoussou Nayo, parce que Bangonde Moutou Bazali Wana, au four au moulin, on va organiser association, on va organiser soirée. Et puis, nous avons Maman sociale, Maman Diane. Maman sociale, maman Diane, balobi social et Kuba et Kemba na soirée oyo, il y a les 10
Max et que ça la moi bien et puis tout le monde m'a boye maman présidente maman Léonie Sanduku maman Léonie Sanduku contrôler les biso par maman d'avenir mobimba pour ça la moi bien et ça biso moi qui toko mingi parce que ba maman jour wana il faut ba seper là ba mela bien ba lia bien et ça la moi bien soutien et ça restaurant porte de Paris restaurant Moko Kuba il y a chez maman chez Aimé Bonongo voilà chez Aimé Bonongo na kati Paris wana place ba maman ba oya kokutana et ça la biso moi quelque chose de bien na moni le sous maman Mai Océan Marraine tasko ato komotanga sko ba marraine ngaye maman Christian na kwasa ya Christian na kwasa ba yemba toujours comme vous avez toujours likolo pour bango baza lokola ba parrain ya Christian na kwasa parrain aza parrain et président Papi Fali Mai Sika voilà Mai ya Sika Mai ya Sika s'il faut dire voilà parrain Papa Bonheur bango wana baza na kati ya association monique na kati affaire ngo ba papa pe bazali po esalaka ba mama ba tombola toujours benele na bango association les amis de Limoges voilà Limoges voilà les amis de Limoges DJ ko grémater soirée ngai place batu bagangi maman place batu balali pongi la Genève Genève voilà DJ Genève caméraman au parozala wana biso toza France cité bon Olivier Loango il faut pas que moi France et ça moi bien hein maman Mami Wanza azala wana pepo et ça la bien caméraman Likous hein Likoso voilà Likusu ce qui Likusu voilà Likuso et marraine Mami Wanza la première dame de Orléans aïe la patronne de notre chaîne il est pas à marraine nakati ya Ferroyo marraine Chantal Bouka de Gentil voilà et pourquoi pas marraine encore El Chanto maman El Chanto yao yango wana marraine Popina marraine voilà Popina marraine Guilé Madindila marraine Angèle voilà Bambote Nabino marraine encore Sévérine voilà Sévérine marraine Polchéri Souka voilà et puis marraine Nanou Bassende oh il y a Nanou Bassende yope marraine ah c'est moi bien c'est le journée où ils appellent journée moi ba maman ba ozongi sabat toujours na ndenge ya liputa maman Solange marraine voilà Bosembo donc Bambote no yango wana marraine Marianne Bosembo voilà bakombo nyonso yango wana on a tout parlé balobi affaire ya fali na kunaye ba wario balobi gouvernement de l'Ifazongisa palais ya fali eziki parce que ba combattant de mutu ba kendaki ko tumba yango est-ce que c'est vrai pesa ba combattant bino mo boyoki bandeko ndenge balobi boyoki ba point de vue ya bandeko c'est à vous maintenant de juger bo pesa biso ba réponse na ba commentaire et ça la moi bien je crois ba gaulois bazala kati affaire est-ce que ndenge balobi donc batumbaki babi ke batu moko bazana sima na bango pona ba wario bato bazana sima na bango eza fait regola yango moni tozo tuna est-ce que Bazuria moto ya yambo fait regola mukwantombolo Jésus de nuance est-ce que koko sala na ba biloko wana po yemo ayema ba vie jaloux fali aza artiste ya mboka fali aza artiste ya mboka na biso Congo allez-y comprendre batu musu moi mutu ezaka moi musu ndenge nini to ebité akomona lisu maleki kaka vous comprenez donc fidèle ami internaute
affaire oyo affaire à suivre ndako ya fali est-ce que kotongama est-ce que kozonga lisusu ndenge oyo asalelaki est-ce que ça jalousie kaka po apesaki Macron mbote bazalaki na masolo na Macron nde likambo esalami to ndenge nini ça reste à vérifier balobi le 10 mars eza journée moko jamais ba maman bokoki kozanga véritable maman kozanga te parce que le 10 mars biso tout ba maman tokutani association Bosembo na ya les femmes d'avenir bakozala wana po basepelisa ba maman boyebi eza 5e édition bango barataka te boyoki déjà ba marraine o bakozala wana boyoki pe ba papa baza na kati ya makambo yango parce que biso tolinga kosolola pembe il faut koyebaka place nini ya kozala ya bien soko za mama moko boye kuna bongo te merci à toi maman Mami Wanza la première de tout le première dame na kati ya Orléans et pourquoi pas namona mbala moko boye papa Micha de Paris papa zaka toujours wana au fourré au moulin puis à contrôler ba affaire na ndenge ya bien pourquoi pas na saluer les sous comme ça et ngai na moni mbamoko les rappeurs le plus frais Ronnie Bessial et pourquoi pas le frère Kevin avec sa chaîne authentique télévision. Quant à moi Daniti Manga, on était là pour parler de cette affaire. Moi et ma concert Sylvie Bahati, bomonaki yazaki en relais, azaki na libanda ngana za la plateau, poka ratope sabino bile indenge sengeli. À suivre. Bye bye. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata Vraiment beau s'abonner Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Daniti Manga vrai non qu'on voit tanta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous